tout autour ya moko Nzambe tata Kimbangu Grand Boussole et puis mbote na ye moko place evandi na mokili ya Congo kwa place yake kotia kimia et transformation et mbote na oba walanda biso bande ko ba mona nitu beti wanda ali baku metikana to beta disons to pesa mbota papa po ba ye oyo ba okende le 6 avril ba sepela okombo ya tata pe ya mwana pe ya monimo mosante. Merci batu nyonso tu o balingaka Papa Simon Kimbangu. Maman moko tant obela Nzambe mpum nde to benge tata Kimbangu to benga ke tata pona nini ala tata mabota nyonso Congo oyo Kinshasa to vandi eza agressé banda 17e siècle Mbiampu na 21 lobby bana weso bolandinga lobby ba mama moko bozala te mama azolanda nga tata ozala te bozonga boyekola likambo bazolakisa bino po bokanga bango po mokila lobby bino mo botambusa mais tomoni banzambe baye Nzambe tata kisolo kele Nzambe mwana tata dialungana Nzambe molimo so tata diange na kotima baza banzambe pona nini so il est au Chine, URSS, l'Amérique, Europe, tout le monde va benda miel. Oh ya biso pour tout ozangi maele. Atiki mboka na yete. Tata Kimbangu aza congolais te. Non. J'ai vu des vidéos papa dernier dans solo lana bato. Non seulement ba Kimbangisi mais tous les Congolais, tous les Aïrois, tous les Brazzavillais et consorts bambuto ya biso akala. C'est le programme à engrais chimie et bon ma terre na biso Tanzanie et ça voté loi wana je suis désolé il y a boma qui présente Tanzanie leader moneno azalaki pour ba kotisa cafouillage ya mafieux na 100 fois quand même ya osé ya kolakisa ke Occident ko sala au-dessus na biso te parce que ayoka ki ngona nkamba le 6 avril to tourner ko solola na Grand Boussole Papa Simon qui moke ngani pe via longo yave Nzambi mpu waza na clé il y a déclenchement ya Troisième guerre mondiale et c'est bandit. Est-ce que troisième guerre mondiale est aux Alapé? Sera l'ongolin Kamba. Ok. Alali. Merci docteur. Tu vas aller le 6 avril. 6 avril. Pour le Bakiango, tout ça d'émission concernant demande, disons, promesse au Mokonjambo Kasalaki, il y a Koko Misango, journée chômée payée. Alors, jour pour jour, toujours le 6 avril, et l'autre est à mon côté salami, journal est à 7. C'est normal. Mais bon, les amis. Bané balelagi. Kimbangiste, c'est le même marche. Sabino to kopé Sabino. Mais bon, zala ki menanguya potolonga etumbo. Soyez za pona nzoto, pona marche, pona boitolonga likambote. Parce que entre bino bozo imana mitema. Na yebi na moni bino boyima mais boza calme parce que banzambe bakufa raté c'est la transformation ngayo na vandi bando benga eli gorodo donc c'est dit boussole ko benga pe li gorodo déjà li somuté kombo na yango tant on a bébé le 6 avril nazo ebiso que za chômé payé pour toute l'Afrique. Azamwana motote Sangai abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolebe mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Bonsoir, bonjour chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. La princesse de l'éternel maman Tiffany Mokwa. Chez vous, dans vos maisons, il n'y a pas de souci, Christ reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, sur ces plateaux de table sainte, je reçois pour vous
le docteur Jospin, Papa Luanga, hein, c'est lui mon invité du jour. Mais avant de lui dire un bonjour, j'aimerais dire à la régie, demander aussi de nous balancer un élément possible, le Sako Mokondi, l'album, un autre nouveau album. Vraiment, réjouissez-vous dans les Seigneurs à travers ces cantiques et on se retrouve tout juste après pour dire bonsoir à Papa Luanga qui est sur ces plateaux. Régie, à vous. Bana betu jikwimba ni kwimbila kabiji sabadi badadi dabadi danga ding dabadi danga ding zabadi bidabadi dang ding danga ding danga ding danga ding danga ding danga twimba lelu twimba lelu twimba lelu twimba tulomba lu sebana betu Zabada ding dang ding, zabadan ding dang. Jikwimba, ni kwimbila kabidi. Nazoyemba yo zambi. Zabada ding dang ding, zabadan ding dang ding. Mabe Nzambe Zawapi, Papa Guy Labala, Maman Lauriane, Tiffany Labala, Kola Pambola Yondoi de moi-même, Nekab, Nzambe Pambola Yo ya mingi ndeko bobe moko, Papa Beken, à partir à Jean-Pierre Beken, à partir à Londres, Nzamba Pambola Yo belé, hein, wana penza papa na biso, pourquoi pas aussi à Maman Betty Kokele, Maman Chérie. Na peso ba big salutation bambote belé na Capilos na Allemagne moi na bobé oyo yanga ya Allemagne bobé moko Nzamba pambola bino Papa Luanga mbote Mama Tiffany Mokwa le Nazarien mbote na balandi ba culturel ba kimbangi se sympathiser biso banso oyo tozali tout autour ya moko Nzambe tata Kimbangu Grand Boussole. Et puis mbote na ye moko place vandi na mokili ya Congo kwa za place yake kotia kimia et transformation et mbote na oba walanda biso bande ko ba mona nito beti ba ali ba ko metikana to beta disons to pesa mbota papa o ba ye oyo ba okende le 6 avril ba sepela o kombo tata pe ya mwana pe ya monimo mosanda. Merci ba tunyo surtout o balingaka Papa Simon Kimbangu, nga Boussole, baza déjà recépela. Tango ebele, ozala kite na mboka, faudrait le dire. Ozaki na mikili ya bande, kona biso baza libanda ba diaspora. Mozongeli biso awawa. Santé kitoko, tenti kitoko, mais ozala pe kalikoli kolo. Boni Boussole pe ba faire na yo na Boussole. Bien, mama moko na koyamba ngai na mokola lelo. Santé za malamu. Tourner na biso.
eleki malamu kaka ndenge ezalaka ndenge moko abongisela yango pamba te alobi akobatela ye nani ye sa divinité ya nzambe ya mponto lendo tata Simoki Mbangu Kiangani alobi boye nakobanda kobatela kolongwa na bino kino pe bozongi na bino oyo atalelaka ngai atikalaka jamais kokoya donc kotanaka esengai kaka eleka kaka bien et grand boussole sa divinité aza malamu pamba te soko omoni kaka mokili ke tolamuki malamu seke fo oyebaka ke nzambe azali mpo ye na été jamais corrompu tourne na biso eleki malamu na bozongi mpe ndenge omoni touti mokili ya Brazzaville po tolekaki mbala moko le 17 kokita na Congo Kinshasa directement na moi kokatisa na mokili ya Brazza pour le 17 eza jour moko authentique oyo nzambi mpo oyo amonanaki encore une fois pour ete kobikisa mokili na ye tokolobela ngwawa isengai to kita mokili ya Brazza pour ete kopesa compte rendu d'abord na mpungu tulendo nde après wana to akotala sikoyo bakonzi ya mboka baroi baconsort liboso nanu nzambi nde alobaka nzoi soki apike azongaka na ndako ne mpona kozwa makasi place mpungi etelemaka mpungi mpe betaka place evandi ye nani ye mei nde yango wana omoni kokita na mokili ya Kinshasa nde toye kovisite bino selon invitation na bino. Merci beaucoup ozaki na mboka te toyambaki bongo président Macron, Emmanuel Macron ayaki awa na Kinshasa motuna na ngai ezali mpona nini ntango nyonso bato ya minene oyo baza na histoire na Simoki Mbangu bakoya papa Boussole Yemei aozala te ou bien aza boye ou bien akei ou bien azongi mais kami touti oloba ete ake kopesa kimia na Congo Brazza me atiki mboka na ye na bitumba apesi yango kimia te apesi Congo Brazza mingi babi bato bale me kimia nde eza te mama moko tant toyebela nzambi ya mpungu nde tobenge tata Kimbangu tobengaki tata mpo na nini ala tata ya mabota nyonso soki mutuna o eyebela nakanisa teke na banza teke ato lie makolo kotambola to libumu ezala malamu na architecture ya mokili Congo Brazza ezali ebandeli ya makambo oyo kolanda Congo Angola sima noyau base Congo Kinshasa lelo oyo mokili eza akimia te RDC Congo oyo Kinshasa tovandi eza agressé banda 17e siècle na voisin oyo tobengi Rwanda eza programme élégué na bancêtre na bango mpona envahissement ya pays oyo eza kokole miel terre oyo ekozala terre promise ya mabota mokili mobimba oyebi mpona nini parce evandi Yerusalemi place ebotamaki kolo Yesu place ebimaki Abraham nde tobengi yango na contemporain me bakota wana bakombo wana ntango tozosala badécouverte eza nebiangamelo mosusu papa diange ndango ntimalakisi biso abi place bazolobela kimbangiste toyo Zaïro à l'époque Congo Angolais consort tiaka parce que ba Israélien tiaka yo indirectement abi que histoire wana eza ya biso papa Simoki Mbangu nde tobengeki tata nzambe mpu na 20 ya lobi bana weso bolandinga lobi ba mama moko bozala te mama azolanda nga tata ozala te bozonga boyekola likambo bazolakisa bino po bokanga bango po mokila lobi bino mo botambwisa lelo na République démocratique du Congo na Congo Angola partout na Afrique ba président ba banani basaba na mboka te biso mo totambwisa mikina biso tokoka te likambo wana ekomi ber na biso metango tata alongwe awa atiki trône na ye ndenge bwebon ebondelaki bakoko na biso avant ba traduire yango na Venise na banda ko préciser ko kabola potane ko kitango vérité ko ki mama moko olimbisanga alobi bosenga boye tata wa biso avandaka na likolo to mono su na likolo te oya
boyebi prière wana ya notre père selon ne babeteli yango na contemporain na Bible traduit par Pape Constantin na Léonard de Vinci. Mais tomoni banzambe baye nzambe tata kisolo kele nzambe mwana tata dialungana nzambe molimo so tata diange na kotima baza banzambe pona nini parce que to détailler yango a qu'est-ce ko bongisa mutu mais na azongisi 21 po ya lobaki ke nyonso bandeli ya 0 lokola nyonso bandeli ya 0 bomona ki mona meso mais na 21 miracle liboso on tout moi sala kezaki nini mama ki atondo malade a mutu alongola ki mutu ezali fonctionnement tata diange na kutima avakende Suisse akende kotika nzoto na molimo o bino bobengi kokufa biso na bino bato mokili po nzamba kufa raté nzambe asala ka système na la continuité spirituelle akendaka kunzulu a regretter abimedi donc c'est dit nga vraiment on a interprété na ndenge na ngai parce que l'évangile c'est l'eau ranga to landi il faut na croyance na force à kolika yo moko mais à regretter ndenge nini atikeli biso agro pastoral et ça la transformation non seulement koliaka mais aussi spirituelle mais to négliger yango akei na kisasa atikeli biso bilanga coton atikeli biso mambo ebele porté disparu. Mais nani oyo afongolaka likambo oyo tata toko kwa kangi kasi la tuyemo Paul otala ke sa divinité azana programme d'architecture à mokili soki lelo oyo ba pays voisins non seulement o ba commissionnaire que otozo benga les Ougandais tout ça baza ba pays amike to congé bango po baza bandeko mais babungi sens l'égoïsme au peuple viking azaki nango mais tozo bunda contre l'Occident so lelo au Chine URSS l'Amérique Europe tout le monde baya ko benda miel o ya biso po to zangi mayele yango ke ko restaurer mutu restauration ezalaka na synonyme ya bilanga na lobela ki yango avant na voyager kunzulu essaye simbi o balancer plusieurs étapes pambate mukile ku fanzala batu bandeko nanga baola nanga baza na Europe lelo ben Amérique même nazi na tiki mama na nzala mama na trouble eloko a 2 euros komi 4 euros eloko a yen komi boye eloko a direme konso bambongo to ya libanda sous ce tika libiso pona ko lakisa biso que nga naza lokola binote voilà atiki mboka na yete tata kimbangu aza congolais te non aza Dieu aza na corps africain aza panafricain aza leader o ayeko zongisa moko abungaki voilà pourquoi na erreur oyo ndo moni to lezaki mais ko aza tata lobi non bo abana ngana za pona kimia kasi na bozongi na ye po etape sa biso sikoyo ntumpa ezali omone lokoyo bomona nanu te qui mon ami son a tout des choses différentes tout peut l'obamaka avant pour nini parce que le 6 avril et que ça la dévoiler la grandeur spirituelle politique et scientifique relations internationales papa Simon Kimbangu na centre ya paix maintenant ni wa lobela qui paix justice travail bolingo mibeko misala avant l'indépendance autozo qui en total mais on a raté ça c'était qui ben voilà misato est le lo bana reconnaissance boka je connais le Congo o toma na muta na biso salaka vérité ni na lobaka wana je connais le Congo quel Congo o bango ba betaka na passé to na présent to na futur les hypocrites botala nzinga na biso ba africain botala misala nini oyo reconnaissance travail technologique artistique spirituel ba papa misato basala ki banzambe ba vanda ki na biso ba faire voyager ba mbuta na biso ba komi na bango ba élaborer na bango lisolo mokili ba faire avancer biso temps na ko comprendre ngo ndenge na outi voyage à souka pour na zaina ba famille dipo ba famille reflet ba biboye ça dit mokili ça na 3 connaissances connaissance ngana auto yebito kweli aliénation batangisa biso classe à lokuta pour aussi liso ko mamutute perdre ta temps je suis désolé ba pesi biso mibeko ba mboka na biso ba constitution auto ça na tout le république Afrique élaboré chez les blancs ba pesi biso système monnaie bazo gérer biso
na centre na bango plus loin maman moko batindi mbana misana bango baza na deuxième rang ya connaissance ba Bill Gates pona tanga ba kombo na bango moi quelques gens là oh to tangela nganani ba Emmanuel Macron oh bazo pousser le pédophilie le comme un ordinateur zo ça la cerveau côté ici homme femme et batia biloko moko wana ya suka ezo ba na sexe ba otiate ba iba congé nzambe ba lingi ba imposer système on a o bazo pesa ba on a bana na bato na bango ba likolo troisième eza les 10 familles qui dirigent le monde ba kanga close na bango mais ba tata tango ba yeba ko connaître to tiki mutu mundo ba ko exterminer parce que ekolo mabele ba élaborer na biso jeu vu de vidéo papa dernier nazo solo la na bato non seulement ba kimbangisi mais tous les Congolais tous les Aïrois tous les Brazzavillais et consorts bambuto ya biso akala apesi bango matière on a pesi bango au troisième niveau pourtant on kita na biso to sala na avantage mais on a tout perdu mutu moko atikali ko saisir opportunité wana azate to koti na ba futilité tana na ba TikTok tana na Instagram kongola tiaka buzoba to réussir même pas ko étudier ndeni basala katonga to importaka to zwaka biloko ba paya plus loin encore Bill Gates ko sala programme ba engrais chimie et bon ma terre na biso Tanzanie et ça voté loi wana je suis désolé ya ba boma qui présente Tanzanie leader moneno azalaki pour ba kotisa cafouillage ya mafieux africain zolanda so balaki moi mbongo programme ya séduction Amérique nazo solo la no boye sikoyo ba to vanda na président ghanéen pour ba ko flatter pour ba monaki asukisaki PD ya Emmanuel Macron na débat contradictoire et puis à passer na ko féliciter encore une fois président de la République na 100 fois quand même ya osé ya relaxer que Occident ko au dessin na bisoté parce que ayoka ki ngona nkamba les 6 avril to tonner ko solo la na grand boussole papa Simon qui moqué na pe vers longo yave nzambi ampu waza na clé ya déclenchement ya troisième guerre mondiale et c'est bandit au tata est-ce que troisième guerre mondiale aux alapé et troisième guerre mondiale et bandit oyo e bandi na confirmer yango que troisième guerre mondiale e bandi ngam na lobaki yango te tata ki solo ke nzambi ampo tango accueilli première fois na Belgique kokutana parmi ba évoluer piège akomi babi mayo tango amaele mingi oyebi ke toko peso bala toko peso pouvoir abi non ngala biloko na te ngana zaka déjà na renyaka ngande nzambe o akela bino mais yo mona papa Simon Kimbango biso to kangaki mais yo ozaki na bomba bando osala ba miracle abi oui mais ngana isa bino boye papa nanga lobaki soki likambo to kangaki biso misato soki bo libérer peuple noir te bo pese bango indépendance totale te troisième guerre mondiale kozala bino na ye c'était l'engagement Belgique a signé qui na tata kimbango koko nanga zalaki te ya muto azaki te malgré lelo o ya beaucoup de mouvements là c'est le kamoko ya kaba grain bimaka mais so zangi subasima ozangi suksi yango ngai muto soki azoloba na ya lobby kiti na otale kaka prise soki zaka moko soka longoli nkamba OK alali merci docteur to metali sola le 6 avril bolo baki yango to cette émission mbele concernant demande oyo disons promesse oyo mokonzi mboka salaki ya kokomisa ngo journée chômée payée alors jour pour jour tozo ko le 6 avril et loko ata moko te salami journal ezaka sec ezaka ndenge ezalaka c'est normal mais bolela mingi bana balela bakimbangisi basel même ba marche il y a pas de souci na lobby boy au moins na kati ya ndako tozana nde na oyo so mokili ndenge ezalaki forme nango wana na uta o répondre mpona kobalaye koloba ke Emmanuel Macron a échoué parce que l'Occident a déjà échoué bango mo bakoti na esclavagisme parce que l'Amérique qui dirige l'Europe baoyo apesa biso leçon te et bravo merci à mon frère Gims parce que tozaki na Dubaï mamoto solo laki merci tant tozaki pe na Kisasa à comprendre yango et malheur na ba tête parce que histoire ezoko mama à passant parenthèse encore pour nous un 6 avril le monsieur Sarkozy on non instruit sur le plan culturel au Yazali a bosanaki que ba cette ne biso bato botaki bango biso bato tangisaki ba ko ba okoma ko zipa bango nzoto po baki bolumbu bano zangi lamba rolata aloba que l'Afrique a continué histoire te kaka yemo ko tango comprendre que on a tout le travail que to beta parcours angwa to exposer makamba tali sur le plan intellectuel l'Europe n'a pas l'histoire même en antiquité a ngote même ko lia yango ya lelo baliaka na plage na muyibi na pillage aye lisusu na Congo quelle leçon on peut ça to balayer
pour na biso ke o eza terrain ya tata Kimbangu bala colonisation ezalaka traité banda kala sinon Congo c'est carbone basilisa ngoni ba pesa ba poison basala o ba sala ba traité biso na ndenge nyonso ebi combien les millions de morts o ba nyokufa pendant 37 000 familles bien sûr mais ngena lo 4400 ans au Congolais na teka on na Kinshasa boso to toke na Angola et indépendance na retard non toke na Brazzaville combien les ba français ba trika ba bombe beta et boma tout ça biso to koli on a vu les choses donc on a biso boye le 6 avril ezalité que président Antoine Tshisekedi Tshilombo nde muto élaboraki yango mais non ta prometaki nazo kende Mama Tiffany o sunga ngai lo mobo nazaki na Brazzaville mokonza ya mbinga mokonza bule nzambi toto siso solola tokei ko élaborer programme on a pesi rapport complet papa abi kama bombe zali soute awa photo beli kama ndenge zali mokonza mboka tango aye le 6 avril etake nzambe abengisi etaka za garant nation autorosa na respect pamba te toza na système laïque ndenge ba imposer biso na Occident nzambe alingaka kotosa l'état établi bi pona nini po mukola ko balukela ye bino bokota likambo wana te ezaka bongo tango atangi que le 6 avril ekozala chômé et payé alobi asolo alobi lo kwa sikate alobi lo kwa kala elobama déjà le 6 avril ezali jour yaba fidèle Kimbangi c'était et ça jour oyo nzambe alakisaki pouvoir na ye na mokili et puis asalaki 6 mois ya ministère pona ko transformer ta ya sika mokili ya sika na les 3 voiles et ça lit ya ko commémorer ba martyr pe ko lakisa nouveau départ ya Afrique et ça ya Congo te mais Congo lokola za nde gâchette za fleuve vinyle babandeli nde fois bandali kambona mais les 6 avril nana esi bino ezaka na Congo les 6 avril ezala pour toute l'Afrique mais président Félix Antoine Tshisekedi esengaka yende muto atanga ngo le 6 avril akata riba symbolique yende nzamba atangaka parmi makomi na ye et bongo qui vous a dit que ye mutu kaka akokisa ngo ata ya kokisa ngo te ya lobit alobi que le 6 avril s'il vous plaît nangina si c'est le moko na maman parce que président de la République tango alobaki lokwa azalaki président alobaki pas étant que président de la République démocratique du Congo non alobaki étant que président de l'Union africaine preuve ane ngana azalaki une exposition pourquoi na tcheki ba œuvre d'art ba sculpture parce que pour accompagner mandat na ye na l'Union africaine étant que culture et patrimoine ayaki état que président de l'Union africaine donc Afrique mutezalaki na misé tant ekati riba symbolique alobi que le 6 avril ezali chômé payé na toute la République a bandi place aza comme président en exercice et puis dans l'Union africaine alors ce que toza ko travailler sur le plan diplomatique total na Sénégal et aux Hollandais il n'est pas papa Macky Sall vous avez vu on a qui n'a parlé du congrès na Abidjan on a tout parlé de ça tokolo ba mamusu na télévision te soko lingi so ekokel temps bien sûr soit pesinzela pour vérité comme obetama to beta en Égypte to beta en Addis Abeba et consort partout mais na Congo até lobami na 2023 té até na 2024 té até na 2000 muto ayebi jour année to fetango yemoko sa divinité boussole yo kanisi président Antoine Tshisekedi Tshilombo ndinga zo landanga boye papa yebisi que le 6 avril oyo eza chômé payé nani akoleka papa Simon Kimbangu kyanga ni na munoko ndenge to vandi awa abima contredire na mission soko za amona jour je mets ma tête à couper papa Simon Kimbangu kyanga ni alobi que na 2023 les services autres yo oza déjà invité à Boyagan Boussole aux invité spécial na lobi yango do Mama Tiffany mokwa mutu ako interviewer ba continuer so auto yana bango ndeke za ina ambassade ah oui est-ce que ozomona mama ramango sa divinité ya benzambia non non kenkamba donc ndenge oza bozeli kamba osambate ngamona ki na invitation oui donc pas d'invitation déjà oyo yankamba déjà mais osala musalati nzamba mona bati nzambe pa ola batu mususu tango poser ba question yoko oza la fanatique yoko kota na corte eta que personne oza mopandisa ngo il faut zora ba question no batu na ko bamba c'est comme ça ndenge nzambe alobi na yebisa parce que ngala beta elisolo Mama Tiffany moko to ni na Brazzaville kamba
te po yango mpe nangi natuna mpo oyo beti kamba me na programme ezalaki ke fale toye tokende braza me nga nakiti 2h du matin 8h na kati isi abi oyo ye mosala ye Brazzaville te kamba bon kamba pinto yo braza ye nkamba mpo na nini osala mosala na omona bandeko nange ebele bino nyonso bosala mosala tata bravo mpo na koyebi soki soki siko bana omoni biso bana tozalaka motema moto chaud oui po bakimbangisi to basympathisant baza koréclame eloko eza noble oui c'est normal bamarche fo esalama mpo elakisaka oui likambo yango toza nango chaud mais eza na calendrier ya nzambe ndenge nini bana botikala kimia likambo nini biso vraiment bokanisi tobosani kolakisa bino tokopesa bino mais bozala kimia na nguya mpo tolonga etumbo so eza mpo na nzoto mpo na marche mpo na boye tolonga likambo te parce que entre bino bozoyima na mitema nayebi namoni bino boyima mais bozala calme parce que banzambe bakufaka te c'est la transformation ngai oyo navandi banda obenga ye ligorodo donc c'est-à-dire busolo kobenge mpe ligorodo eza lisumu te kombo na yango wana ntango na ye bebe kuilaka ni mbizi ko yo soko kolia ligorodo lokwa mbiso tia olia ye joue pas papa s'assoit apesaka respect papa zo lorenzo nazali na Japon na obeta yango mwa parcours moke awa mwa kosynthétise yango donc c'est-à-dire le 6 avril nazoyebi soki eza chômé payé pour toute l'Afrique parce que le kimbangisme nde bobenga yango église na contemporain ndenge eza système ya civilisation et ozala comme église d'état pas pop na Congo pour l'Afrique. Mais tika tolo banano papa Luanga le 6 avril yango ekozala ndenge nini ya mbala oyo pour 100 ans déjà leki oyo eza 40e te oyo eza 40e te touti kofete 105 ans ya naissance ya ntumu tata diange na kuntima oyo tokotanga kombo na il faut réfléchir 3 fois mais le 6 avril oyo eza première fois vous avez vu comment conseiller direct papa Zako Bitouvidi a sali défense à papa ezalaki ko élaborer vrai sens à kimbangisme pe ya indépendance ya ko déclencher 3e guerre mondiale parce que papa Simo Kimbangu aza na centre na ye changement na 4e génération faut la palpable oyo nyonso azali na 7 oyo nyonso akoti système pour être détruit Afrique et puis imposition ya Amérique et a élaboré même Jésus de Rome auto tiko lobawa Jésus fabriqué na pape Constantin pona baya ko na sens ni na lobeli bongo parce que moi na tata Kimbangu bato nyonso bazana ba loge les sectes sataniques diaboliques les obédiences sataniques bakoki jamais kolingai. Alors il a fallu que Nzambe ape sa plan na ye pour ezala élaborer lokola biso tomona ka millier ba l'homme instruit que eza important. Voilà pourquoi ezala qui peut élaborer na niveau ya ba l'homme instruit qu'on dit les universitaires mais pour élaborer tata Kimbangu na niveau international pour ça la pièce par pièce et puis qu'on déclarer en Congo que Congo est pays non sous-développé, non pays où il va repérer une leçon. 3e guerre mondiale est déclenchée directement sur l'axe que réellement c'est le kimbangisme qui dirige mais pas d'autres. Mais tu as tout dans nos organisations le 6 avril et vous savez maintenant toujours quand on a cadre on a eu pour les vérité surtout banga tout comme te pour banga no kolobate comment mon conception on a que bon fêter le 6 avril mukolo ongonge bete penanganga et mais banda mais ça bande comme côté. Bon, premièrement, l'organisation... Le 6 avril, les ont raté pour... On peut bâtir ma bangote. Nandeni. Faut pas on peut le bâtir. On a élaboré, au confirmer tous les ans, au apprendre tous les ans. Mutuna ou Lobami. Oui, Lobami. D'accord, on a épais ça ma réponse. Dans l'organisation, ma camoisa très bien.
parce que na kosenga na bae banso o bazui ba invitation o nyoso ba mesana koya et consort tozala présent parce que au moni likambo ya Congo likambo nzambe na époque ezoko mama ndenge totangaka histoire ya ba pharaon lelo tozomona ba Ramsès de ba Cléopâtre ba mama qui pas vite et tout ça ba toana nyonso ba bazali na bango yango ka époque biso tozali il rien de nouveau c'était donc ça dit et ça mambala liboso tozwa nouveau départ vraiment décollage vraiment ya oeleki Airbus A382 parce que likambo nzambe luka nzela nzambe lingaka batu bazala po azala témoin za te ke oh moni nzamba tunaki biso te voilà toyoka kité nani lelo oloba ko kelika matata imbavu nani voilà pourquoi na boye biso pona répondre ce qu'on a question lingo lobake likambo moko te tata diangenda kuntima aloba ekokisa mate ezate likambo moko te tata Simone Kimbangu kyanga aloba ekokisa mate on joue pas papa Simone Kimbangu kyanga ada chef spirituel ada religieux te aza mwana moto te po akosangai abongwani pete